Bon, maman, naibi bangote. Nga moni concert moko comme on sugi BM sugi nani wana. Aye na tonton moko boy papa moko aye na azola na sima biso to vandaki et subitement la fille a sengi elonga bake no so na balabala. Tant babimi na balabala nde de lande to moni ba na mutuka moko wana na ba arme c'est comme si ba yo criminel moko boye criminel abomaki mutu sur ba yo criminel wana. Babi il paraît très que yo pe ba braka ko. Oui, bon, makambo oto kobo na mboka na biso yango yo. Bino boyo kanga mutu, intimidation la ça pas arme. Et ça normalité. Yango tozo dénoncer makambo bongo eza kitoko te biso to lingi donc d'ailleurs désormais lobby biso tout ba journaliste en ligne to tango na balabala comme ça ba kanga biso nyonso. Bake ko bomaye bake on sait pas to éviter ce qui nanya cette ce qui ça l'état na biso congolaise akoya o mutu ne ba memele bongo te ça clarté c'est comme si ba mutu mona mboka bake ko bomaye bazo bake général Kasongo nde atini bango ba ko enlever est-ce que général Kasongo e boy na ndenge papa est-ce que yoko sala ma bongo vraiment elonga azo sala musala na ye oyo nzambe atindi ye asala aza évangéliste afingi motote to lobi na motote ke oyo za na kisi yo za boy azola ba makambu oyo ye amona ki tangu ya azalaki pe na mboka wana oyo ezaki ya milimo oyo babengaka milimo mabe oyo eza ya nzambe te mais to kama to fanti boye to moni ba soda ba koti en tenue civile ba coopérer na journaliste moko ta business omoni nzamba limbisa o business ozoteka muninga na yo na respect ya mosali na nzambe business abimina elonga libanda po ba solo la po peut-être batu bazé belé moyen a solo la peut-être likamaza ko yebisa papa elonga boye pembeni ate po elonga za mosali na nzambe soki tout fidèle to journaliste alinga solo ne likam peut-être autant l'environnement o ezali peut-être autant la tête to poussana ndesiko yebisa ngai na sali analyse wana naza ko accuser business directement qui aza traître parce que ye mutabimisi elonga ti libanda et puis bato bakangi elonga baza batu oyo ya moko kote kina business na kati ba simba iloko ya mwasi na mobali tozo beta masolo o to yeko kuta te tozo beta masolo o biso to moni business membo o ya chaîne BM soki batu ba officiel BM officiel soki bo koti bo mona pe vidéo o auti ko sa na papa elonga il y a 2 jours auti ko sa na papa elonga Congo check TV Yasi bo mutombo Congo check TV Yasi bo mutombo. Congo Check partout dans le monde. Mes salutations à tous nos internautes de Congo Check Télévision. C'est votre émission La Période des Stars. Oekambama Bongo Nangamoko grâce Makola, la Fabilouz, autrement appelée la bouche électrique de la presse congolaise. Donc, tension est à l'icolo, tension est à Makas, Inde Navandi Liboso Nabino Boye, Eza Passi, Nazanga Mokote, Nazana confrère et nous Nanga. Azana à gauche nanga et puis nazana concert né nanga personne à droite nanga tozo beta masolo moro vraiment o eza pas si sango moro ya mawa to utiko zuango kare comme biso na 15h awa. Bon après-midi. Mbote maman. Et moi d'abord na bateau bo Hollande biso donc tous à la direct pour bas à la apprécier. En tout cas balimbisanga lelo nazana humeur à bien te na repesa mbote te bolimbisa bandeko parce que je suis très monté très fâché parce que makambo ko sama na mboka na biso na ko comprendre rien côté. Lelo yo excusez-moi que moi lombangu na vani na ndeko el brevi elonga to bengani ba utiliser kaka concert na biso moko ya internet aye a livrer moi na mboka et pas je sais pas ba enlever moi na mboka ba ke na yeto ebité so ba memie wapi donc ça la maraté na mboko yo makambo yo chef de l'état Félix Tshisekedi a côté le a ko boya makambo yo mais yango e ko sala ma toujours na mboka na biso ba memie wapi. Si koton bateau na bakota qu'est-ce que longio ya bateau na bakota ki aboye biango. Bon, maman, naibi bangote. Nga moni concert moko comme on sugi BM sugi nani wana. Aye na tonton moko boy papa moko aye na azola na sima biso to vandaki et subitement la fille a sengi elonga bake no so na balabala. Tant babimi na balabala nde de lande to moni ba na mutuka moko wana na ba arme c'est comme si ba yo criminel moko boye criminel abomaki mutu sur ba yo criminel wana. Non, bakoti bakangi ndeko elonga na iso kacho ya kosana te ndeko tozo pe mabiente azolela nazo pe mate ba obo mangai na miki ko intervenir mais c'est na simba kité moi na mboka olela bakene elonga brevi asali nini
Babi il paraît très que yo pe ba braka ko. Oui, bon, makamo auto kobo na mboka na biso yango yo. Bino boyo kanga mutu, bo intimidation la ça pas arme. Et ça normalité. Yango tozo dénoncer makamba bongo eza kitoko te biso to lingi donc d'ailleurs désormais lobby biso tout ba journaliste en ligne to tango na balabala comme ça ba kanga biso nyonso. Pas ça normalité. Bon, na mboko to ba so eloko te to kanga mbanga parce que to lobby ba kanga biso, c'est ça en fait. La, non, mais état des droits. Non, état des droits, ils allaient bonté. Bah, mais bonté. Bah, mais ma procédure, on a eu. Bah, une convocation. Bah, bengier calmement, à qui qu'on s'est présenté. Et pas l'État. À Sambi, bah, éviter papa au Saliboye, Tokango par rapport à ça. Maintenant, qu'on a enlevé Moutouboye. Si qu'on a évité, bah, même wapi. Bah, on ne sait pas. Tu as évité ce qui n'a pas. L'État n'a pas de congolais. À quoi on met un moutou? Ne pas me mêler bon côté. Et ça clarté. C'est comme si bah, moutou, moi, n'importe quoi, Bomaye. Le général Kassongo a tini bango ba ko enlever. Est-ce que le général Kassongo est boyna ndenge papa est-ce que yoko ça ma bongo vraiment? Attends que du monde en boka sali mabe ba ko enlever bongo te quand même. Le roi criminel moko boye na ba arme. Asa mo sali na Nzambe a dénoncer o ya ko dénoncer ce que ça qui mabe bo bengisie ben bo bengi pembeni bo tuni et le roi sali bo excusez moi tellement moi na bo excusez parce que et ça la minga moi j'étais là. Et ba tena surtout ngamo na zalaki. Voilà, on a biso baso comprendre déjà attention na biso nyon surtout ils a toujours les colons non c'est la bino cercle Clarisse Weti ye mutazaki na papel longa lobby journée mobimba na ngomba to éviter ce qui a sala qui émission mo afinga ki mutu moko ou à partir ngomba kuna ba appel mo e mabe côté la que cercle Clarisse Weti expliquer na nous ba cher internaute ya Congo check télévision ba comprendre. Non, maman nangai omoni makambo eleka na mboka na biso o esa makambo vraiment esa malamu te elonga azo sala musala na ye oyo nzambe atindi ye asala aza évangéliste afingi motote to alobi na motote ke oyo oza na kisi yo za boye azola ba makambu oyo ye amonaki tangu ye azalaki pe na mboka wana oyo ezalaki ya milimo oyo babengaka milimo mabe oyo eza ya nzambe te mais tokokama tofandi boye tomoni basoda bakoti en tenue civile bakopere na journaliste moko ta Bines omoni nzamba limbisa o Bines ozoteka muninga na yo mais émission salaki na elonga epesi yo mbongo émission salaki na elonga esali ke bayeba yo Bines Mbembo aza na chaîne ya koma BM donc Bines Mbembo donc yende mutateki elonga. Est-ce qu'il y a un problème on a évangéliste et longa to izaka ke peut-être bakanga ki ye to yepe bakanye ka mama yebisanga to fandi boye biso nyonso tout ozozele longa to moni biso to fandi to moni batu bakoti na Bines basimbani soda oya kange longa na respect ya mosali na Nzambe Bines abimina elonga libanda po ba solo la po peut-être batu bazebele moyen a solo la peut-être likamaza ko yebisa papa elonga boye pembeni ate po elonga za mosali na Nzambe soki tout fidèle to journaliste alinga solo ne likam peut-être autant l'environnement o ezali peut-être autant la tête to poussana ndesiko yebisa ngai na sali analyse wana naza ko accuser Bines directement qui aza traître parce que ye mutabimisi elonga ti libanda et puis bato bakangi elonga baza batu oyo ya moko côté qui na Bines na kati ba simba eloko ya mwasi na mobali tozo beta masolo o to yeko kuta te tozo beta masolo o biso to moni Bines Mbembo o ya chaîne BM soki batu ba officiel BM officiel soki bo koti bo mona pe vidéo o auti ko ça na papa elonga il y a 2 jours auti ko ça na papa elonga BMTV officiel même so ba beti BM kaka so ba koti so aza reconnu na YouTube ba omona e to moni ya koti bongo sko to lo banane si le même sodaka o ba yeba enlevé bazaki plus de 6 ba braquer longa na au milieu de la journée vers 15h10 mama tolo banane côté comme ninga na o sa émission oyo opesi ata 100 francs mais la main est pioté mais andimi po yebi ke o sa ndeko na ye to sa posa to sa musala elongo akokai pe koboya voilà. Mais balobi ke bato bazaki na pape longa lobby na ngomba place bazaki na prière ba appel ya menon c'est bandé kokota déjà depuis lobby na téléphone. Papa elonga bato balanda yo ba olanda biso papa elonga bandi menon net depuis kala. Ouais ezata c'est là 2 mois.
va menacer toujours na téléphone. Abanda pe koloba na émission bato balanda kelonga TV na ba chaîne différentes. Soro mono yoka toujours azo pe sa message ya bato ba menacer. Mais lobi to sa ki na ngomba parce que as évangéliste biso to ba certes que na ko prier na ngomba. Lobi na ngomba en grande surprise to mona ki appelle la ministre Mo Ebengi. Ngakutu na ebisenga lobi na mona marambo clarté. Loko les a qui bazo lukara na banzela nyo surtout koko ma place to sa la émission te. Koko makuna te pema bon et ça ainsi dit l'Éternel peut-être ayoka ki mongongo na ngata ayoka mongongo peut-être yemo ayebi pourquoi bima ki pe makambo e kokomele lelo to ebite qui est derrière ça mais oh balobi na so to la nena ipeki na 24 dès que c'est Kasongo qui envoyé les gens pour enlever et longa est-ce que ba mema mutu la procédure wana ombokani est-ce que ba tinele convocation ce qui a fini bango convocation salaka ya liboso ya mibale ce qui mutu aboyi ko répondre na mibale troisième quatrième boyo sa mandat da bene. À ce droit, on a bien, tangi droit, mais to quand même, classe, to mibe quoi, les tanding et tambolaka. On bokani na peine millier de 15h10 minutes pour braquer mutu. Na mundu ki batu tout batem na balaba e batu ozon a misala bazon la bandako. Mais non ça modèle wana. Ba tidiki biso ah to koi ka ababeta kama ça sur premier milieu de ya journée. C'est pas sérieux on bokani. Et c'est long a fini mutu. So alobi ke ba pasteur bozo sa mama be bozo ba ndoki. Ngape na lobi ba yokanga. Ils ont dévoilé misala na bango boya moli. Ils ont dévoilé misala ya mutute. A dévoilé musala na yemoko akendaka ko simba kisi est-ce que ça problème. Ma mesa loko ngai na ke simba kisi na e pa marabu mo boya sukoli ngai. Na ene émission na lobi mama na keleke pa marabu bolanda batu wana te basa bato ba kisi ba kosaka batu basala ka boy. Wala na fingi mutu. Na solo ba makambo ya ngai o ngamoko na vivi na monde ya molili. Na fingi mutu te. Na fingi mutu te. Est-ce que ce que l'on a lobby qui a simba qui kisi le la monde est dominé par les satans. Yango moni makamba bongo ezo sala. Mais babi ande kola qui ça déjà 5 sud na makambo e kokoma na mboka bazo sangisa association ya église union surtout ya mboka na biso pour ba détruire monde oyo. Yango peut-être eza suite ya arrestation na. Mais ainsi dit l'Éternel biso tobo ya ondeni. Et alors nzamba lobeli on a yo douter ma parole na na makambo nzamba ebiso na ndeni. Non du temps on a ndeni et puis ba yeba ba o bazolo ba manzambe ya solo na ba o balo ba manzambe lokuta et yebanaka preuve ane que te comprendre le que papa longa solo ba manzambe ya solo preuve ane que to so mona que longa solo ba makambu ya solo ça donner bato ba sa monde amili ba pasteur ba sa misala ya mabe o so nyo comme yango mo eto avancer zate pour so pe so front non anda kwa nani église OK ko tia lokole za diriger na banana ba démon to lobate nzamba lobelaka ba pasteur ana lobelaka bisote. Nzamba lobaka d'une manière d'une autre. Et ça va que ça na communication dans nzamba ça attentif lito ino yo kanzambe. Nzamba lobelaka moto no so lobelaka bangote. Soki to ko mona kenzelo to ko leka to ko tambola ya malonga te to lobate to de no sete nga ke na simi kisi na ngala biki na monde de ténèbres loba na ngabo loba na ngabo. Na yo loba libosa miko na fingi mutu. Non, ça va pas. On bokani. Merci beaucoup. Toza pena grand frère na biso azana gauche na ngai batu nyoso tu baza likolo papa. Président Nabiso et Bisaki Biso que gouvernement est en est où il est quitté. État des droits est en amboka. Moi amboka état exacté et continue nous té. Et continue nous té. Ngai na kosenga ngai na ko baboy. Na kosenga ba journaliste nyonso en ligne parce que nana mingi ko lobaté parce que mingi ndeko sa lobby. Na kosenga ba journaliste nyonso en ligne to kuta na lobby. Le troisième colonie, le tozali vendredi le 20. Vendredi le 20 to kuta na lobby samedi le 21. Le 21. Le 22, tout le 22 awa na porte rouge comme ça biso tout que na balabala to tambo la ba kanga biso ndenge ba kangi ndeko elonga parce que eza normalité. C'est anormal. Tosa musala biso mama tozo sala musala na biso papa elonga aza na mission na o nzamba pesie aloba liboso na micro makambe banena roger ba ke komi nelonga ezali na roger ba ke komi nelonga do ba loba te ata so abimi kasho loba kaka point ainsi dit l'Éternel nzambe nda tinzie mutamo kilitin. Maintenant c'est évangéliste Roger Baka pe banda ki akanga maki abima ki bande ko continue ko loba jusqu'à aujourd'hui aloba kaka. Merci que l'histoire se répétera. Bakanga munoko le barasouté parce que nga na comprendre na mboka oyo soki oza ko dénoncer makambo oyo batu ba ko sa na kuku ba ko boma yo to pe ba ko bangisa yo ndenge ba mimi ndeko elonga wana ba ko beta epo ba nyina ko beta ye na miso na biso ba nyina ko beta ye awa ba beti ye ba kanye kati ndeko ako pe masute ha nga kutu ndena za boye ku jeter ba menacer ngai
Donc ce qui n'a jamais mis sur ma classe c'était même marqué dans un pays. Ndeko elonga ba bayina ko beta biso to komona. To tuna bokene wabi infraction. Kangambanga no to beto masasi. Est-ce que vraiment na mboka na biso papa Félix hein? Est-ce que makamu oh est normal? Est-ce normalité? Donc ngana ko senga est-ce que ceux qui Moïse Mbiye, ceux qui pasteur Mike Michel Bakenda asali mabe to le bate te mboko ya binoti mboko za biso nyos parce que bank sa biso hein subo kanga maman soki balo Lobana Noëlo mort la président de la République biso peut-être il y a la biso za papa et biso nyonso Kaboul ba tribité o e komi ko kabwana boye yebisa eloko moko yo za papa bana est-ce que makamu nengo memeli yango nengo memela kango parce que batangi kombo na yo ba enlever elonga na kombo na yo elonga salionini elonga salinini oyo lelo il faut bakanga elonga bakanga eti na niveau wana tone bakangi wana lelo likambo ekomi donc te perdre mutu kaka boyena na liseki. Non, moi je dis ceci, papa Félix Tshisekedi makamu o esengeli sila makamu o esengeli esila parce que to okendaka na niveau te. Ya papa elonga ils ont sonné en pleine émission voilà. Donc téléphone na bon heureusement téléphone etikala qui na charge parce que ça la émission donc ezaka bande journaliste mutu ba benga ye pona ba ye ba soki papa elonga asa wapi donc papa elonga ba enlevé donc journaliste o benga biso excuser biso moyen to yamba vraiment téléphone a plein de missions exact o esa numéro ya papa elonga malheureusement esa na code on ne sait même pas comment rejoindre famille na moi sina bisika bazali on ne sait pas comment ya repesa sango na famille na bango parce que to kutana na nzela musala mais to zo luka moyen ni to comme atana victoire ba luka moyen ko deverio biso po to luka moyen ko localiser bateau baza proche na moi sina pe pour to critiquer les sango. Merci beaucoup Nabandeko Batali à Congo Check Télévision. L'émission soit comme le ko garder en côté parce que papa longa moko pe tout ça na analyse na Congo Check Télévision. Partager en haut partout dans le monde ba comprendre oh eza ko s'est passé na kati ya mboka na biso. Mama na ngai mona yo koko loba na bato bazotala biso eza nini. Nazali kambo loba na batu te. Ndé la vente bonal comme le bateau na okakanda pour atato lobby solution ezala raté biso mo rato longola ma papa to longola ba perique to tsaba suki salité to kende ti bisika ka songo azala pour ba bimisa biso elonga to la mamba loba te muto amoni ndé na loba ba osunga biso pour que to sa ke elonga to ayoka elonga na litoyi na ye ke elonga sepelisa ki alobi te pe muto aza musai na nkolo asunga biso na nzela lo sambo to sengi lo sambo to boyo to ko senga mbongo ate na nzela lo sambo po nzambe na za contrôle makambu nyonso koleka mbongo elo na kolo bakaya ngwa amen eloko eka musanga na uti koza na papa elonga na limité 10e ré liboso ya IDPS c'était prévu tout ça na émission appel ya fiwana binet et bande kokota mbembo bines mbembo Bines Azandoki Binesi. Omoni yo problème te to rezoyo toze belé yo oyo kalina batuana oya kozwa elonga na place à Musala. Non, on a vite compris que c'est toi. Yo ne oza mutu ya train nengo oteki negono journaliste. Non. Basala kabongo te bateka kandeko na yote mais soki pe toke pai ndeke elonga sala eloko te na yebiki akobimaka na ye ngana ko senga na batu nyonso o balingaka elonga rango yango yo bo soutenir ye parce que azana besoin lisungi na bino bo contacter ye bon qu'est-ce que je dis bo contacter biso na numéro ya biso o toza nango comme ça na ko pesa bino ba coordonner place elonga rozala to yeba to la de près dossier ngo zo kende nini numéro na biso zali 097 666 66 04 097 666 66 04 au bengi biso comme ça to ko pesa bino ba information nyonso concernant El Brevi elonga nenge ba enlever le El Brevi elonga azali tata ya bana azali na bana 4 boy bisanga bana ina olesa ye non nyonso ke futa ma awana c'est personne to azali benda azate biso tout un jour toko zonga place to wuti yo lelo na mukilo ko betaka tolo te parce que et to tika nyonso to kuti to kendaka un jour merci minga ko lobezate. Merci beaucoup papa Sibou Mutombo place aux Zali na Allemagne yo baki na ngana luka papa elonga to bando solo la mais na kende ko luka papa elonga c'était prévu oui na kutani na action donc place to combien eza place qu'il fallait to rejoindre hier pour to ça l'émission to kutene na limité to bando zela mutu msu to ça émission appel ya fi wana business e bande ko kota mingi
ndengane master de bisie précipité ozwa émission anana no sala biso to rejoindre donc arrivé na biso nde to kuta na makambo oyo bino bato boza libanda ya mboka bolinga papa elonga bolinga musala na ye en tout cas bokanga maboko te bo aider biso to kolandela lobi na tongo to kosala marche si place bakangi papa elonga évangéliste elonga to pesa bino suite nyonso nde kokendela mboka na biso seke to comprendre balingi vérité te muto azoloba malamu nde muto bakozwa ye donc bako kanga e basinga pour que à faire comprendre na bana ya nzambe te na linga bino vraiment émission so ekomeli bino bo partager yango ekende vraiment na batu nyonso to baza libanda ya mboka même bao baza na kati ya mboka ba comprendre makambo ezoko se passer na mboka bo s'abonner bo aimer bo commenter be émission na biso po musa na biso ekende liboso tokokutana lobi na tongo après marche na biso tokopesa bino ba image et puis topesa bino ba détail ya place oyo ba memi papa elonga so tokutana na ye bye Congo Check Check TV Yasibo Mutombo Congo Check Check TV Yasibo Mutombo